Saratola TV. Ya Kofi Pepe. Abeta qui déjà un festival. Un festival. Papa chéri pe. Auti kobeta. OK. Abete wapi? Papa chéri abete na Braza. Ouais. Na Braza. Abete na Braza papa chéri. Na janvier. Abete na janvier. Na janvier abete na Braza. Bato bochikali. Bochepe badati. Saratola TV. Lelo na musique. Soto bito tocha. Lelo na musique. Soto bito cha Fally Ipupa numéro 1. Nani akoza la numéro 2. Nani akolanda numéro 3 et ainsi de suite. Fally na Ferré. Buto na moi. Saratola TV. Fally aza le premier. Fally aza deuxième. Fally aza troisième. Fally aza quatrième. Fally aza cinquième. Sixième, il faut pas là. Ah, mon écart. Saratola TV. Bon, yebisanga le quoi manager à Bercy a évité que va signer contrat na Ferré. Si quoi, mon collègue Bercy a mon affaire à publier affiche Corbetta na Bercy. Si quoi, manager a escroqué nga mongo. Toi comme il s'initier ba contrat sans qu'on prévenir nga bakanga souffrir. Parce que le 25 on a pas événement ils en a Bercy. Ils ont dit que ils en a vite. Événement ils en a Bercy. En tout cas, faire au Corbetta faire au Corbetta lever les rideaux l'événement Bercy wana. Hein? Jésus les nuances. Papa abeta lever les rideaux. En tout cas faire un petit côté ce qu'on ligue les banga la mission de faire beta lever les. Et bon c'est un combat à boxe. C'est un combat boxe. OK. Ah ça. Avant Kobe Banda, aïe bidé. Ça va tout ça dans l'émission. Mbote na biso ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela kabandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Scène Wave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Confort et proximité du service. Véhicule neuf. Tarifs accessibles pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, 2024, slogan moko o ezali ko pesa vraiment polémique na musique ezali tia date. Merci beaucoup à Kisinjora qui a travaillé avec Koffi Olomide, Kisinjora a travaillé avec Fally Ipupa,
Kissinger a travaillé avec Héritier Watanabe, Kissinger a travaillé na J.B. Piana, Kissinger a travaillé na Patrick Beckham, Kissinger a travaillé na plusieurs artistes congolais, ce qui veut dire que azana moi expérience, ayebi comment ba polémique est tambolara. Lelo na minute tozana posa. Tous les artistes congolais bo pesa biso ba vrai calendrier na bino ya 2024. À partir déjà de janvier, que janvier, tout dans la fête, ok, c'est bon, bien, pas de problème. Déjà fin janvier, début février, mars, avril, ainsi de suite, vous devez nous présenter le calendrier, beaucoup tourner dans 6 premiers mois plutôt, 6 premiers mois de l'année. Donc de janvier, juin, montrez-nous vos calendriers. Et puis de juin, août, de août, décembre, dans la poste à Ngopo, musique fait comme vraiment professionnel. Nous allons aussi souligner quelque chose. Nous allons revenir un peu en arrière parce que total en 2024, Cannes 2022, la République démocratique du Congo, notre équipe nationale, les Léopards, Bazala qui qualifié dans Cannes 2022, Oyebetama finale, Sénégal, Égypte. Mais heureusement, nous étions représentés valablement par l'artiste et musicien Fally Ipupa Oyo Azalaki na ouverture il y a Cannes 2022 quand même RDC équipe qui n'a quitté mais équipe il y a musique en quelque sorte oui équipe il y a musique nous étions là Toyeli Susu Muke 9e jeu il y a francophonie Ozalaki organisé par nous-mêmes la République démocratique du Congo Ozali jeu ya ba français tout comme artiste français Baya na ouverture, il y a francophonie, mais les représentants valables étaient aussi là. Fally Ipupa, Azalaki wana pona ko représenter valablement Fally Ipupa na Bill Clinton, Bazalaki wana pona ko représenter valablement la République démocratique du Congo. Na ouverture, il y a 9e jeu de la francophonie Ozalaki organisé na Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes en 2024. Tozali Kokbeta Kan Oyo. Biso ba Congolais, nous espérons que ba Chancel Mbemba na ba Théo Mbongo na ba koye la biso coupe wana pe bo moni pendeti ba GP coupe wana payer. Et Fally Ipupa aussi à cause de la partie pour jouer dans la cérémonie à ouverture il y a Cannes 2024 Côte d'Ivoire 2024. Merci beaucoup. Il y a Fally Ipupa 2023 et 2022 plutôt Azalaki présent dans l'événement continental 2022, événement continental, 2023, événement mondial, et puis 2024, événement continental. L'artiste est représenté dans le monde, dans le monde, dans le continent. Ce qui veut dire que l'artiste est en train de faire carrière vraiment dans les bons. Je pense que nous allons essayer un peu d'expliquer ça. Comment, pourquoi pas les autres? Est-ce que c'est vrai? Na Congo, ceux qui sélectionner Fally pour l'ouverture, il y a événement Morobo, il n'y a pas l'autre artiste qui peut représenter la RDC en dehors de Fally. Tokota la Bamakamouana, tout parce que, et ça l'a rappelé polémique quand lui-même Fally avait dit que ceux qui n'a pas événement local la Bakamouana na RDC, ceux qui basent artiste local la Fally, Bakozo Nani. Donc on va revenir dans la même question en 2024 que pourquoi va choisir Kaye? C'est Azalaki qui a raison en 2022 ou bien Azalaki qui a raison. Sarato là nous allons faire des analyses pour voir aussi, bravo c'est les Congo qui gagnent, voir aujourd'hui Maître Gims avec son grand frère Fally Ipupa, comme il se suivre dans les réseaux sociaux, c'est que les Congolais aiment et c'est que nous voulons un peu. Bon début de week-end à toutes ces personnes qui vont nous suivre. Nakati à Sarato la TV, Nakati à Toute Info Télévision. Nous vous aimons beaucoup. Sarato la bon début de week-end à toi aussi. Pareillement, Papa Dona, bon début de semaine, Pena Banderonio, Soba Olanda Bisso, à Toute Info et puis na Sarato la télévision. Bon début de semaine, Nabino. Lelo, na mona nini lunettes wana ou msusu wana babi. Mais t'as tellement à bordure tout ngola tango. Moi t'es na changé. Changé. Ouais t'es ta yo mentalité. Ça reste que moi est-ce que moi ils attaient pena que les lunettes ça na ngola tango sauté. Moi ils attaient. Bon. Lunettes wana eza bajar à émission. Elle a bajar à émission. Lunettes de la gloire. Na ebisio so na chango kaka.
Barbe changer, ma réponse c'est combien ma bille. Bordure na bordure depuis un an mata. Si tu aurais mis boire na fleuve. C'est na bi bordure paiement parce que toi en janvier. Bato bana mpiaka biso to tekala biso to la propreté to lukaka mbongo. Ah, to lukaka. Linette paiement na dans la lukala mbongo. Merci beaucoup Sarah Tola. Linette paiement nous parce que mbongo pe lukama mbongo ça est très important. Alors je suis très content les locaux comme que polémique ya musique pe elingezo un peu ma sens nango. Sarah Tola Chadat. To moni phénomène Chadat. Est-ce que to cause la calendrier à artiste sika kaka sika siko ne to bandi ne boyo bien to pe sa bango na nous mois temps et puis na 2024 pe artiste belé pe na ba beti na bango peta to condamné pe ba pe na ba betité parce que belé pe ka na ba beti pe ka te monité les kamba ba date oyo 2024 ya matata en tout cas on a profité pe na informer ba mélomane nyonso ya bonne musique ba linga musique. Babi l'artiste Diego Milito va se produire les 16 oyo. En tout cas photo lobelango. Trop bien. Général je sais sur la biso affiche. Les 16 des fériés donc papa maman babi oyo la bonne musique de Wendo à Diego Milito donc na kati wana banzembo tout o bolinga bokuta o ngala lingana ngala kamedei oyo kamedei o na lingana yo papa Lutumba oyo papa. En tout cas, l'oreille est à férié, place à Okende. Vous allez donc tous à la wana et belé, na Matungé, na Kasavubu. Je pense que adresse est à la carte et affiche wana. Ba meloma na bonne musique, nyonso. Tukuta na bino wana nga mo pe na uzala. Donc boya et belé. Trop bien. Dans le 16 wana, nous serons tous là. Et on a épisode 2020. Diego Milito bandi dans la date. Kasi oh. Bazolo baba data yo so kate. Babi tchali baya tana point. Mais le 25 Toketi ka ferré. Ouais. Na le 25 février. Arena. Na bosani na ngate. C'est comme Toketi le wapi. Na arena, na accord arena papa. Non mais est-ce que Bakenautika dans le liboso ba? Bakenautika dans le liboso ba mission. Na komi sombela billet na nga na ko accompagner ferré. Na yebi ke ba Virginie visé za moi patience de la bango. Mais nga ferré na osala nyonso na kuta na tala ambassadeur kapo na ferré. Nga na février le 25. Faut na Bercy à ferré. Est-ce que yo moni billetterie? Est-ce que yo moni affiche? Est-ce que yo moni promotion? Est-ce que yo moni bango balobeli yango? Na senga ba affiche. Te on affiche à Kalaté Sarah. Papa bon affiche à Kalelo. Ba supprimer yango, c'est-à-dire aux ala qui sous considéré que. Ils a considéré papa. Na ils a considéré. Oh. Boss Jimmy Bella ala kinga billet wana osomela nga billet na ke le concert à faire. Te concert ezate. Concert ezate Sarah. Concert ezate. Papa tikako. Oh. Koloba boite ponga de na planifier tout. Na sola ki de na boss Jimmy Bella on bi boss. Bercy a fait rigolo là le 25 février. On a loba qui après pour Mikolo. Nia ce comment calculer la calculer. Ouais. Puis non déjà vieux toi en janvier. Toi en janvier on sola au vieux na fona zala na Bercy a faire. Boss Jimmy pa bi ça va pour MT au pe saka ba date ba osombelo billet papa nga na sina zui billet hôtel na kufuta et puis dans hôtel kana peme na Bercy pour mouvement nyonso na ozala wana na caméra oye bango siko yozo ebisanga ke ba retira te concert za reporter Sarah comment vous comprendre ngaité ngam nazo nazali komema nazali ko kuma émission na lobi boy concert ya ferré ozala qui prévu dans le 25 décembre 2024, na Bercy de Paris, ils allaient reporter pour une date ultérieure, disco date en nous, to éviter. Voilà. Monique est aux une date. Et ya. Ah? Et koya. Ya on la lobité. Et koya. Tout ça na gondima ke ya. Ah, au contraire, molima ondima la fois. Bien de ce qu'on attend. Papa de la rosa bon tenga de la BTF. Parce que yo idée oyo zui Sarah ya ko kende ko tika ferré na Bercy. Donc yo ngondo beta ferré ba concert na makasi. Te papa dona basala alikam na sentimenti. Te basa et le kwanga
na laki batu to na ça et puis ebonga ata kolaka bakosa moni kosa leka kosa leka de s'il vous plaît kosa leka de bouche à bouche les kaka mais bakosa leka OK on vandi pe na caméra na miso batu boye opeseli te kopese la pe ya la raté na ko ya peti OK oh bana maya ntukane na zawa bo mona ngai na oya na osa okoka 12 ba misi bele bakosa bele ba image ko ya bo mona ya mabeza gani ko tia affiche trop bien affiche eza confirmation il y a quelque chose sala kike akobeta Bercy Ferré nga ba retirer na na monité nga na affiche ça je comprends il faut les toi avancer aux ces émissions affiche wana zalaki sous considérable T parce que la salle est sengaki que Ferré a supprimé affiche wana parce que et ça là qui considérable T yango ba supprimer qui affiche kangaki lokuta ye bazo kangaka lokuta partout papa Bercy tant ba komeli bango harcèlement leki Bercy aluki bango que to porter bino plainte pour yebisanga lokwa manager à Bercy a évité que ba signer contrat na Ferré siko mukolo Bercy a mon affaire a publié affiche ka obetana na Bercy siko manager a escroqué nga mbongo to akomi ko signer batu ba contrat sans ko prévenir nga bakanga souffrir le kuta parce que le 25 on a pas événement ils en a Bercy ils a dit que ils a la vide événement ils allent na Bercy le 25 on a faire kobeta lever les rideaux nga faire kobeta lever les rideaux l'événement Bercy wana quand même hein Jésus les nuances papa abeta lever les rideaux en tout cas faire un petit côté ce qu'on ligue les mbanga ya émission te faire beta lever les et bon c'est la combat ya boxe c'est la combat boxe obi Ausani avant combat banda ayebite ça va tout ça na émission te mais avant combat banda akoyemba alors c'est la conférence moi boy peut-être papa achata regarde-moi regarde-moi Zaka regarde-moi regarde talangai Zaka talangai tala diamba regarde-moi noix de cocoté noix l'inette est zatée maintenant comprends hein l'inette est zatée est-ce qu'on va bordure bonnet l'inette est zatée mais au pesara moi genre hein dans la pesa t'as des vues claires voilà donc en 2024 ba musicien va présenter biso ba calendrier ba date ba date na bango to banda déjà oui attends na Kinshasa attends na coin attends na quartier na bino na coin o cheka date o beti e osani ata ona chikapa mais ngasko ba date ba tunyo se otalingati kara ya Ferré nga Ferré batata batu en tout cas nga ka Ferré. Oh, dernièrement j'avais vu photo mon boy namona ki l'aura il paraîtrait ça qu'il aura tendance na ba organisateur ya et pardon na ba kolo arena wana namoni ba publier na Facebook ba lobby ba préparation ça déjà l'aura tendance à zo sala à ce que Ferré akilé dans arena et talingatin ouais j'avais vu ça donc toi c'est la date il y a Ferré Gola peu koya mais Ferré Gola ça le seul artiste était toi c'est la date tu vois monsieur Belé date héritier toi c'est la Wera toi c'est la JB toi c'est la Kofi toi c'est la Fali Fabrigaz ça est Belé ce que yo pointé cara janvier il y a Kofi Pepe abeta qui déjà na festival papa chéri pe auti kobeta OK abete wapi papa chéri abete na Braza ouais na Braza abete na Braza papa chéri na janvier abete na janvier ka abete na Braza bato botikali bochepe badati bato bolanda ka vie ya Fali sima Félix waze quoi il peut faut chat il mambo izana no ezo baté est-ce que OK c'est ça kaka to ezate ezo ba ye ezo ba namti OK c'est ça tant que c'est Koufi ezo ba namti c'est to côté na kati ya komba we ezalo ka to to ko côté namti to c'est la ya zonga nanu en forme aya te azonga Kinshasa
po azate toyeba position aya koloba na biso ke oui orchestre ezali kaka ou bien abengani bango ou bien abomi orchestre ou bien toyeba ndenge ka makambo ezoki avant tokoti na kati ya komba oyo. Bon tolongoli ye tozwi héritier héritier Watanabe déjà pour na date to mekana no un peu peut-être kolongola parce que y a mitu ezalinde sorti album te zela nan papa toza sorti te tango fallait banda ki stade awa obi ke mutu to amekaki OK mutu to amekaki nzungu ya ma famille kasi tango tolongo biso na stade francophonie ye mutu to ameki nzungu a francophonie ebimisi na bakoswana bamsu babimela ngo na bagangi faire ça la suite ko boni baja papa mbabo faire ngai na zelo levé tala asa lever les rideaux tu as pas mis à faire pas na concert à faire te papa faire alobai na biso oche voilà ayeli ngoloba kolela lela a beta francophonie yé pas beta ka martyr te abeta est-ce qu'on beta martyr à mon lili mais quand même abeta qui martyr pour faire otika lisundeni francophonie abeta qui francophonie kasi atika li pona nini mais bon attendons d'abord attendons est-ce qu'à Nessili ba ikia wana nzembo alors Sarah avançons tous avancer date tous on a besoin ba mission ba pisa ba date oui c'est bon bien je me reviens parce que déjà lelo ndenge zawara déjà kan ezo banda lelo alors to ça la moi rétrospective mukie total la moi rétroviseur mukie na 3 années au outil koleka ndenge ni tamboli to zonga nanu na 2022 tomoni kan ba organiser kan malheureusement équipe RDC Léopard et Kenda quitté maintenant ouverture ya kan tomoni Fally Ipupa ake asali ouverture ya kan a Betty kozonga zongi Kinshasa c'est parce que tout le monde balobi pour la nini kaka Fally Betty musique a bien té boye alors to betana moi li solo wana to zonga no mwa mukisi mwana pour na ouverture au Fally Betty qui na 2022 Fally Betty kan 2022 est-ce que ya solo bazwa ki e kaka po eto azala ki wana nde afasita ki cop wana to bazwa ki Fally parce que avait mérité ya ko beta ouverture il y a 2022 na Cannes. Bongo tanga beta ki ouverture à francophonie et topé kaka. Ouverture à francophonie babi soulé kauka. Soula zana na francophonie. Azala conseiller mini ya premier ministre paraîtri. Kalawana nyoso. Celui soula za conseiller à premier ministre c'est que babilo nyoso o les autres liés culture na biso fo Fally beta. OK. Deni Fally beta ngote. OK. Ba kopé ya kat ya ba festival. Ba invité à Fally te. Fally azana kat ya ba gouvernement. Moni ba musicien o ba na faveur à gouvernement baza. OK. Donc quoi ba héritier. Ba héritier wata ouais. Ma Denise Passi baza wana ba papa chéri Jibem Piana. Baza artiste oyo ba na faveur. Ba pena favoriser le gouvernement. Le gouvernement oui. Fallait also faire partie dans ngote. Bon jusqu'au 2024, fallait obeta kan pona ouverture na ngote. Ouverture sko ya kan. Pourquoi zo sala ouverture? Tout wana aka eto pe kaka. Mbalo eto rien à voir. Donc c'est que mbala wana pe eto a rien à voir. Les ara carrière à mon tout succès na performance. Ye wana ba nominé sous na Afrima Award bo ebité. Est-ce que ça l'acteur nini yoko sala musicien congolais ndenge na tsoloba awa 2022 a Betty ouverture ya Cannes 2023 a Betty ouverture ya francophonie 2024 azo beta ouverture ya francophonie alors oko sala analyse nini parce que na 5e génération za yimoko te ba monsieur pe ba ebele oko sala analyse nini pour na Fally alors ça la bétage ya carrière OK. Vous comprenez? OK. Fally des vies à mon tour et où t'as ranassé ils ont mata. À l'année c'est 3 ans successifs. Ah bah événement à minini. Mais et ça succès. Eh papa. Il n'a pas eu un succès té aller ba yo benga o sarato la ya couvrir événement que couvrir événement mon boy kuna.
wana foza Rihanna. Foza Rihanna nenga vanda ito mulai 10 ans après événement munene le roi Super Bowl ba ebisi a presté a frappé ngo pa laxi bango ka. Et tout le monde d'accord. Ah. Siko Fally a Hollandisa événement munene wana kai. Alors pourquoi seulement Fally? Oui, parce que a travaillé à la performance élevée, à la level. Parce que Lelo Fally mutasimbi bateau commandement musique à Congo. Très bien. Ouais. Très Il y bien. a la comme guide. Ba vie zara keto mais na conscience ba vie baby ke. Ba bi ke peut-être otambola na ye bien. Otambola na ye trop bien. Musique biso yaki na onto suka awa Fally a continuer. Donc Fally siko mutana bateau ya commandement ya musique. Lelo yo soy musicien ngata la lignée a otala Fally. OK. OK. Batu tout lelo ba comme rêve na bango za ensa makambo exploit Fally ça. Le quoi Fally ça. Parce que ba vieux quadra, ba vieux ntone, ba papa chéri ba sala yango te. Moi que Fally a pousser sur musique. Na la dai débat moko ya Ndomboli no leader ayo ko sa batu na internet ya wa we rabeta stade adinyo. Stade ya na bosani kombo. Ouais, ngapi ko mo chapenga. On a monaki beva ki ko sala ba investigation. Ya stade te. Qui stade te beta ya stade te. Donc ozomona que ba vie ba na place au ba succès musique il fallait à continuer musique à tonga ngo susu. Siko lelo ye mutana bateau commandement musique. Ya ngo monitanga tchaki martyr bango pe batie. Mais ce que bango ba suki na nzela. Alors, c'est que lelo to beta lisolo ndenge to yebaka que ba wera ba JB ba Kofi ba beta ba Olympia ba Élysée Montmartre ba Bercy ba nini Fally pe na tourna ye pa ko bakisa pe ba salle mususu oyo ba congolais non ba beta te. Maintenant tous les artistes et musiciens ba comme pe na devoir ya ko beta pe ba salle wana. Matiki devoir. Très bien. Fallait tiki ba devoir. Est-ce que pour musicien moko ata obibana sima Fally pour baloba ke ah jo a danger ko le ka Fally. Faut si ça ba devoir nyo so Fally atiki. Voilà. Pour to bando rappeler monde JB na wera batiki la so stade. Stade de Martyr. Bando rappeler yo beta stade. Voilà, le roi JB na wera. Yango pe susu to bando lo bana bat. Oh ya yo la ndisi 3 arènes. Donc faut monsieur Moraya alanda 3 arènes dans l'espace il y a 3 semaines. Ça va, mais c'est pas facile hein. C'est pas aujourd'hui hein. Et ça les lots Fally a poussé musique, a tongi histoire ya musique sous. Place ba vie ba soukaki, a matisi ba chevron, a tongi ba niveau. Sko musique est comme passe. Ya ba stade coûte ya na moi bien. Ouais, fakata ba stade tika na ngona mais 3 arènes en espace à 3 semaines. Au convaincre ba londonien. Ba français, ba belge. Olongwe wana. Okolandisa ba stade Afrique. Okiti na Afrique. Ba plein. En tout cas moto yo le ka Fally. Il est pas autonga histoire en musique. Alors aujourd'hui s'il faudra musicalement s'il faudra comparer Fally na Ferré. T'es comparé exact. Oh comment ça Sarah? Comparer sur la télé. Comment ça? Ils ont l'occasion de comparer président de la République. Nanani. Na receveur. Ah, donc comment il carabon? Et si yango wana. Karamagasi. Kasi karango yango yo mo kuto o raisonner pour o le ka Fally. Ce qu'on fait est ta place à ça. Faire ça non asuka na stade. Fabeta Bercy. Azo koma azo ya dans Bercy. Te papa. Date is papa ngale 25 na zakana. Ngana osala kongola tempo ngana na affiche. Soto komika le 25 na tongo affiche. Ebimi. Date rendez-vous na biso à l'opposition. Faire repesa ma position avant la batavion. Exact. Parce que jusque là, je vais informer aux gens que si Siko no dosali bilan 2023 t. Alors, nenge to mo na makambo o nenge kendele sara. Lelo na musique, soto bito cha lelo na musique, soto bito cha Fally Ipupa numéro 1. Nani akozala numéro 2, nani akolanda numéro 3 et ainsi de suite. Fally na Ferré, Butuna Moi. Comparaison exacte.
Moi ça musu ça bimaki déjà. Bimaki donc wana ya mahamba pampamba ya mahamba comparer te ya pe mahamba olobate ya pe mahamba olandela te. Soto longwe wana. Toke sikoyo obi le premier deuxième troisième. Fali aza le premier. Le premier. Fali aza deuxième. Fali aza troisième. Fali aza quatrième. Fali aza cinquième. Sixième nde faut ba welela. Monika. Mais c'est que musique à Congo et c'est que musique à Congo isa sous l'école te. Pourquoi mutu moko akotika bango karma kasi bongo? Oui poani. Pourquoi? So ba nominé place ba nominé Fali. Ba comme 3 artistes congolais tozaka yemoko. Kasi dans les premiers Fali 2, Fali 3, Fali 4, Fali 5, Fali 6, Fali 6 bango ba wele nte tocha Kofi, tocha nani wera. Jibe. Bazo potana bango nyoso na 6e mois. Parce Fali aza nyoso wana ezaka rapport na ki main noire na ye. To izanini parce que Fali akoma aza main noire. Ba main noire ils ont pekisa bat babeta bandule, pekisa bat ba voyage, pekisa bat belé belsko. Te mais vie Kofi a mystique vie ebi que bal boso na mona compagnie ne loka balmen et de la vie invitation à WhatsApp. Invitation à WhatsApp. Bon peut-être te batindela ki ne lien na WhatsApp. Te invitation penza monsieur Kofi Olomide tanga ngote. Rien, tangi te. Puisque balmen faut mon écriture à balmen na ba faute d'orthographe. Na langue ni français. Balmen. En français. Faut mona. OK. Balmen na ba smiley. Ya ba cœur ba emoji. Donc on a bien comprendre bien ça tout la linga lo ba keza invitation à balmen te. T'es vieux, t'es confié à la zéro la balmen, na ose pena défilé. En tout cas, la ose a confié la défilé. Faut ça. J'ai un benga Didi Stone. On peut permettre un. Pour tout neni, il y a ça organisatrice te, il y a ça naïka ka mutuka ka zala invité, il y a ça naïka modéliste, il y a ça naïka ka mannequin. Est-ce que mon invitation Fali Poupa? Invitation na mona te hein. Oh, Fali ba publier ba invitation. Ba publier ba invitation na ye hein. Ah na mona mais peut-être échappé nga. Boye ba nini wana nyoste be. Ah oui oui, j'avais vu. Invitation penda très classe. Siko invitation e komi ya ba WhatsApp. Ya on a bi permettre na benga ta Didi. Mais est-ce que Didi a koyeba? Didi azami placé kutu ke Fali parce que Didi ba bengi saka ye mingi. Pour ya Didi pa ozala siko na ina tu na ya Didi. Invitation to ko mona ya Pepe. Et invitation écrit par Mama Si. To ezap na invitation balmen penda penda komi. Na tu na Didi Stone yom to la ta balmen okenda ba défila. Est-ce que balmen penda ko maraboy? Mais est-ce que Kofi a koko ça? Na benga Didi. Na est-ce que Kofi pena koko ça? Ça permet to benga ya Didi. To benga ta na prochaine émission. Les l'autre. Mais est-ce que Kofi a koko ça ratola? Via kosa makasi vient na la ta chinois. Ata ba master copy. Yo sok mona vie a koti pena bo mona ka la lamba ba cheli bino prix na ngoti place a ucho la te la mama ba singa na mona mama fa cheli prix na ngo yebisanga place Kofi a koti maison na sombi yango ezapi ngana to mona nde fala somba ba montre te ouf sauf fala ça shopping tout le monde oui ata ilamba ta voiture siko Kofi ezalaka ba ekomi de na nzoto na e ba le ba cheli biso prix Kofi ata ba master copy Chihuahua so na zuka chemise no ezana na bise betela ngomoni ka chemise o ka yango kaka bazu ba peso pe ka yango kaka olati Kofi akosa biso makasi papa Donati copier coller to benga ngo ya biso bateki master copy so epsi chinois master copy akomi maman abia c'est bon. Des master copy et ça rappelle na code monto comme wana so comme les qualités au bon à répondre au non qualité azana ngote c'est compliqué viens la salata na ba bord à Amazon oui bi bord moi la taille ya papa tongela nga fina nga pe batongela keti papa tongela nga pa taille na ebisa na kutana na taille na eti aoni ya télé bord na orange. Vietaï, vietaï à Kosara, boyo ndimela. Vieta Kosara, boyolo.
On y a tapé. On y a tapé. Ça veut dire orange. On y a tapé. Fais-le. Ça reste sur mes yeux. Va bien, ouais. Oui, non. Oui, heureusement, mon dévolué. Ouais. Heureusement que nous sommes commis contrôlable. Talan domboli non est aussi. Batwe banga bavanda calme peto nzimi. Heureusement bev ana poto. Heureusement bev pas kimi abwa kine ngunda. Bev ozoga to ozoga te. A quelque vérifier tina stade ango. Ouais rabetate. Ouais rabetate. Ouais bi faire tia longola ki di na bersi. Faire ça que faut que tout est vérifiable. Voilà. Et kato tibelié. Ya samba te. Retirada. A samba kate a longoli. Donc batu ba vieux ba kosi biso to na mama. Faire penet apparemment longoli ba date moins trop hein. Bongo au Facebook akanga kai mo ibe bosani. Attends la francophonie pas longola ki penet moi mi balé. Il y a francophonie ku tuchika. Alongola moi. À côté ici. Et puis on est à kolongola peut-être na ba vidéo à sala à retirer à sala. Na ba vidéo pe. Oui, bien que ça va tout jeudi. Wana kopa faire, wana pende ya kopa. On a eu que le coûté à moi ma casse. Balmen a ça qu'à lettre officielle de tout le monde a fallu. Je crois la cause on a téléphone na na opesa Joshua tia. Au moins a penda que Gucci mutebengi si fallu. Et ça ba invitation pela. Ya Didi na obenga. Te ko benga na émission te. Obenga ta na prochaine émission pour la dose de précision totale nano. Makambo comme ça Kofi azoluka coopérer. Kofi ala ta balmen na somba ngo wapi? Na boutique te? Te wana video ya Kofi na kacha balmen na somba bilamba? Non, batu mususu ba somba na bango bilamba mbalinga na bango ko tia ba vidéo te. Tika papa, tika. Musicien hein? Tika. Fali soka comme une obligation ya kosomba elamba à filmer parce que a signé là un contrat. Oyebi que fali bilamba nyon salatara o balmen a teksa bango yebi. On teksa ouais. Oui. Yebi sanga à chaque collection yebi maka. Yebi sanga est-ce que Kofi a sa quota na balmen on sombe lamba filmer. Bon, mais ceux qui sont sur net, maman bilamba, on a surtout bito son rapé, total abbé papa chéri. Papa chéri pas là ta ba yoji pe na ba catalogue boyepe. Ye bon ngolo ba yoji wana. Akenda yoji. Akenda yoji. Mais yo mona ba catalogue te. Ah papa. Ba chihuahua bazana bango. Papa chéri, je parle de Jibem Piana. Papa chéri. Papa yoji. Papa. Oui maman. Master copy. Ah bon? So moni artiste ala tie loko o ezantalo ana vidéo na place à sombité master copy ba misien ba bata matalana wana kobosa na te ti fala ya ka somba ba montre na cher au filmer na ninga au futa ba bata matalana ouais ande ba pesi ba livrer yango et non seulement matalana a ça la publicité o e ko attirer les contrats na Louis Vuitton. Mais c'est parce que fallait le faire parce que azana contrat kuna. Mais ceux qui peut-être JB azana contrat na Yoji. Est-ce que fallait avoir un contrat na ba montre? Rolex kudu faire un contrat na Rolex. Hein? Faire un contrat na Rolex. Oui, on monena mundela Rolex te. Te place azo sombande. Te bazala na mundela Rolex. Faire ayaka akanga photo na Isidore Kwanja asigner ntoka contrat te na suka o mama Denise ti lelo mbonga francophonie. Ti lelo ina zakari baba ba se mbonga francophonie faire azwa déjà. S'il te plaît akanga photo puis faire akangi photo faire na simbi na ba document simbi fard. Ma oyeba makaba na kacha fard te o kindokite. Te mbonga ngo bazwa ki déjà. Bazwa ki déjà bango na ba jeune no banda oya ko sala banda au marché ba bénévole wana te faire azaki bénévole te faire ezalika que bazwa ki ne mo retard ya paiement papa dona otanga ki donc bazwa ne mo retard ya paiement otanga ki toté te Isidore alobaka na ye fallait azwa cash te fallait ezalaki contrat oui bango ezalaki contrat esignamaki bien avant. Badani ope Gims ayaka bazola ekututina jet Gims wana ezalaki ba contrat signamaki avant mais il y a fait ça contrat mo boye et ako signamé pendant que événement ça ko se dérouler bon Lucas ko nenya ko signer contrat mais ya ba fali ba signaki yango avant événement et banda
artiste nyonso soka okota na maison où ils a plus cher osombelo kwa cher à filmaka pourquoi nga bakiti na soma on a Ventus. OK. Ventus c'est ça première maison ya ba meuble le plus cher ya RDC. Très bien. Déplacement ba bakiti. OK. Oui na somba ngo en live. On somba ngo na live. Na live. OK. Numéro 1 à Ventus à monanga. OK. Quand sur place on a 6 à côté. À côté dans live. À côté na bureau na na maison na e. OK, OK. À côté en plein là, je viens de te suivre à autre monanga. À Kabila nga wa Kabila nga. Ah bon? Oh. Na super relation. Très bien. Oui oui. Oh. Regardez ma relation. Quand faut soit contraté, qu'on soit déjà contrat dans ma maison et à moi passer parce que aux abonnés n'a été au somba bilamba chaque fois té. Aux mona parce que même na ba facture na bango ba kombo na bango e batamaka. Tant ba ko ma fallait sombi fallait année auto mois wa sombi bilamba combien par exemple il y a 200 000. Ouais. Aza ba na ba komo ba pesa ba client na bango. Donc soko somba ga mingi eza na montant moko ba tia nde ba remeta ba tuna bango na ba invitation. OK, OK. On a monté le cas artiste. Il faut pêcher contrat et mon co. Ba pêcher contrat de comme place en haut. On son batamo le no moi ta moi 5, ata moi 10 000. Impressionné. Vidéo a na bato tambola na bato ba. Voilà. Déjà impression on a de yo bois qui en au taguer Louis Vuitton. Ba otala yo. Instagram coup de so sombi o la tata Louis Vuitton na ngwanju. Nga ba telemisanga na Prada. Na Dubaï. Batemisanga na Prada. Singa babi madame, vous avez acheté ces Prada où? Nasi bango na somba ki en Europe. OK. Abi ah wow. Na longoli na pesi bango batali. Babi marque yo basala ki en ebele te na Dubaï ils ka 2. Moi si moi millionnaire à somba ki en mo ko en vitrine. Ya on to mukato e ba aux yango wapi. Donc l'eau est connectée Europe, yango yo sombaki. Papa. Et puis eza master copy, mais ba yango ba tali yango bunda bo babi ya bango. Ba valider ya bango, ba besa ki to sala ngo mingi te à Dubaï ya ka 2. Moi si moi millionnaire muta sombi yango moko yango wana na vitrine. Yo sombi wapi? Papa na bisi bango non, je l'ai acheté en Europe. En Europe. Très bien. OK. Donc pour une star, pour quelqu'un, pour la montagne somba originaux souvent quand tu les achètes. Au moins so tagué Prada. Là tu le no tagué. Ba tira visibilité so ba tala ba followers na yo, ba tali so ba moni oza niveau likolo ba contacter yo. O commencer la bango pub. Ba te belé ba osa la chaîne. Moi nanga zo contrat chaîne awa adasa. Ngam na ebisa nga bioza na Kinshasa chaîne eza na États-Unis. OK. Et ça la compliqué au travail na bango par rapport au tinda biloko na Kinshasa et ba nous ba 4 semaines et tout. Mais so za na États-Unis ça la facile. C'est autre chose. Batindela contrat, batindela bilamba ça la bango ba vidéo pourquoi? Asala vidéo moko yelo moto somba awa na Kinshasa ya na griffe à chaîne. Asala ngo vidéo a che. Atage bango. OK. Bazongeli. OK. C'est comme ça même na ba bijoux. Donc artiste ezate fois un contrat place ou ana po asa la vidéo té yo faut pêcher des contrats. Oh jamais artiste ba nubisa mbongo somba ba biloko na banga ba cher wana nde bariana ba somba té. Donc yo faut somba ta une fois au pesi bango visibilité. Ba le bango ba ye ouvert yo mbala moko ale collaboration. Kofi utubeta na ben ensemble na la té trop cher. Mais Kofi sombengo wapi. Merci beaucoup Saratola de claircir l'opinion par rapport il y a ba chant ya ba star oyo ba kindaka ba kota ka mana kati ya ba maison et bon soko moni na défilé o lo ba suni na défilé pe kuna pese ba cha ba papier na ba poche ba tenir ba papier rosal bon voyons voir hein peut-être Pépé ou là te là-bas mususu est-ce mi koto na balmen eza eza la ka o ba défilé na ngo bo senti boye eza la ka na ba défilé on mona ka moka so ya boye kwa boye eza la ka ngo souvent eza la ngana ebika via zola ta grifa solo ba période d'histoire na zo sombela oh
Mais Kofi Abanda olata ba griffe solo da depuis kala. Te ba misie ba kosa biso batikala olata ba griffe solo te. So bazaka olata ngo banda kala. Mais lelo oyo bakoma ba gold na ba Versace, bakoma ba gold na ba Gucci, de bazolata ka Chine. Parce que au fur et à mesure tala ba année ba succès ba vieux na tout ba sali mais ba la tela biso bilamba ba griffe na Congo a. So ezaka solo ba la tara pena ba kenda ko somba mais ba gold. Mais ba jibe wana na ba wera ba kende ba défilé de balata ba chinois. Alors Sarah tozonga la musique naza na question mo bon nazonga na to analyser comment muke lelo soki to bito so ba grand nyonso ya 4e génération nde to benga bango to tcha bango na mpanzi to zo na 5e génération lelo soki fallait lobi que non peut-être azwa moi apé maman muke parce que sali 3 apé maman muke nani akoki kozala peut-être pe na niveau ya fali ko représenter notre musique partout. Azate. La 5e génération Azate. Azate. Ah mais c'est que musique na biso za ko promettre bien ta? Te, ils ont promettre te. Fallait azaye moko. Mais comment? Oui, pas le bango une fois que makambo et pas na émission Papi Mboma que makambo fallait azo sala azo apprécier yango. Mazana regret moko. Pour fallait azaka yimoko. Pour fallait azaka yimoko. Sikoyo bitumango to gagner ndeni soka mutazaka yimoko to gagner ndeni. Donc fallait faza na batumo pe ba koto yo. Mais c'est quelque part fallait pas za muté mabe azolinga ko benda batute. Abenda sondeni. Non mais tant ozo kenda benda besaka Fabregas duplique nani mutade ya maestro au peseni. Héritier kuna mutu na tembe. Au peseni ni ali ana mutu ya tembe donc akoma déjà. Au pied. Au benende. Musique. Koto ozonga pa mwana opesu so oye aigle. Abaka nini? Tigre. Nani wana? Kanga kuna ya. Ils ont subité. Tigre. Tigre. Yefsanga sko yeno aza tigre. Ah tigre nyama mabe obenende. OK pas de pli kuna ya biye pomba. Bana ko benda ba pomba. Papa. Non, musique la biso. Voilà. Tigre nyama mabe so la kiti. Pardon. Oh kuna su pomba. Mama aero akatika. Kuluna la bagala ngai pardon na kelete ye kuna ya zaka ye ka tembe yango petelo ba bisaka yoko wanga na ngamba na mise sosa kolela ayoka ka te na suka la o kokoli yango asongi mutu Nzambe si je savais limbisa ngai le minute ka baloba na film tembe. Ok, siko koto yaza de maestro. Maestro amakasi. Ya kotangisa na fali musique. Siko yebisanga ba obendeleni. Mais fali ninga zo bunda yimoko wana pe bien temps. Pour les loso ya lembi. Musique ekufi. Soki le lo fali ya lembi, c'est pas normal. Papa. C'est pas normal. Fali soka lobi, fali soka tiki soka na défaut. Pour aller na oktoke. Fali otika musique na succès. Otika na tant soit OK ne peut dire na basuka ya otika ezate ke musique bambi ya otika musique ya tiki pena musique comme na niveau mon boy ya tiki comme les producteurs en tout cas je vous prends congé carrière nanga et na passé ba bon moment pour na carrière nanga il est temps na s'occuper pe na famille nanga embrasser monde mususu mais na mona on dirait aux acteurs. Ouais, film. Acteur à film, hein? Fali. Ouais. Parce qu'elle est là, peut pas filmer trop. Il y a un moment à travailler à Pécornaï. Jennifer Lopez a souki wa. Film. Cinéma. Fallait yawana. Fallait dans 10 minutes à produire. F victime na au tikala, ils ont structure. Mais fallait te muto produire au bateau. F victime est au tikala label de ba Sony Music ezalaka. Déjà na level au fallait anango. F victime na ye ko bando produire bato bando betsa pe bato ba concert et tout mais yé moko muto a chité na film fallait o chité na wana tiki biso na défaut ya yande Rihanna sala après 10 ans Rihanna bimse album R10 mais zela c'est quoi album mondial ndenge ko ya wana ko betobi o Michael mutazongi to ndenge nini zela o mona makam donc ezara performance à mutu place à tikaki. Parce que quand tu as musique, au tiki penda tamoro vidéo travailler sous souté, mais on a un succès. Et ça la faute que musique na succès. Un succès. Moi net tu vas vieux wera. Parce que là ba erreur vieux succès sili.
doit ça tikine musique ba fan ba regretter te muta regretter azat et c'est la normal lui passe ya nini ah fali pena sixo nyonso tiki azana ngo peno tiki musique na succès boye siko na choc wana so tiki batu na défaut OK mukolo ba obengi so presta na likambo moko boye papa tout le monde aura besoin ya komona yo parce que tiki batu na posa batu ba kufa fali o atika biso pendant des années au prester l'album à succès au sali so album batu ba kufa yango Gloria na sali après 10 ans ba yo bengse na Super Bowl muta presté ko le kay na Super Bowl ate ka yenda sali succès Rihanna te Rihanna voilà Rihanna. Alors Sarah, lentement sûrement déjà tozo qui n'est pas la vision. Ça vision ba ambition. En fait, ba vient abiso so ba ebara ba ko suka ne ba sukite. Fala ba calculer moni mutu ayeba ke na komo ke na suka. O moni via mutu. Mutu yema openda ba ke niveau na zalela ki na place na komeleli. Na okita. Ouais. Il est temps. On t'a compris naka. Na yebela. Ole la chité. Nakima alors Lelo c'est quelque chose, je sais pas comment tu vas trouver ça au sein de l'analyse ni kota Lelo que après plusieurs temps il y a polémique peut-être injure finga na polémique et belé entre la star congolaise Maître Gims, bon la star française congolaise Azara et Loromoko et puis Fali Poupa tomoni Lelo ba komi kolanda na Instagram, ça dure relation na bango. Ils ont peut-être bazongani pe ko tala na ba statut et tout. Bon, c'est le Congo qui gagne. Comment tu peux analyser cela? Te game ça même maman kaka ça monter à ma bé jalousie botamana. Fallait la qui ka fallait. Ouais, c'est qui est sûr, jalousie et botamaka. Ouais les maman ba solo. Papa ça ba phrase dans le bar chaque jour. Jalousie et botamaka. La jalousie n'a jamais été permanent, ça s'est créé. Tout cause à la ngano boy to se katoliara bien. Il fera na que ah papa donna un visa que poto voilà. Ya yemba maman. Automatique. Tant. Aïe. Ah. Donna que poto la ndeni. Ah, OK poto boso na ndeni. Donna que poto li boso na nga. Donna okete. On tient poison, donna ko ke li boso la nga te. Et ya automatique accompagné na sorcellerie. O tu vas ngopé maman normal. On continue à se à ma béwane. Donc, il y a une famille qui a monté ma béna qui ndoki basangani bango tout bakoti. Popo comme on a idée oloba donnant que pour tout est faudra détruire. Monté à ma besko muta commandé. Nyon so yaka. Donc Gims monté ma bé jalousie ka écouter la qui. Ce qu'on a qui monté à ma bé na etanga taliba na fallait habiter grand prêtre. Voilà. Ah non. Il faut accepter. Papa. Yo raito fala saki banzadi Gims nga luka basa a follow sou fali. C'est ça aussi hein. C'est ça aussi. Et aba frappe yo fali abeti Gims ça beta arène à Londres. Nantes. Ata arène en France on dit non abeti te. Arène en France. Gims Nantes, na abeti arène Nantes. Nantes. Azolinga na beta dans le stade de France. Nantes, on se comprend. Donc fallait siko abeti ba film moko yemo atala bi grand prêtre. Okuna local. Nani? Ferité. Yo talagate. Local nandeni. Local nandeni. Gandhi. Moninde kona ote. Parce que là on a peine à comprendre qui t'es, à comprendre un peu le courant té. Talate. Si on a le binatala yango, ce qu'on a compris na pété. Gandhi, au moninde kona oferete. Papa, comment on a ende zaka Gandhi au talate? Au tala Gims nengo yembisa ferete bandela. Ouais, grand frère, bandela sous. Non, ils ont une ambiance entre les musiciens. C'est ça qui est ambiance. Gims on met kabuzo banana fali. Entre les musiciens. Est-ce que que Gims ndas n'a pas fali? Fallait aussi ma fala tombo le boras n'a pas Gims. Mais ça l'équipe. Te moni respect. Nani leki? Fera mkolo fali. Nani leki? T'es dans le big Gims ça l'équipe pas ya fali. Et bon parce que à yebisi si faire le roi qui zeng bon point. Ah. Ce qu'on t'a dit boni. OK kandako. Comment va penser que na hier on vient biso kandengwala. Ouais, grand frère, bandela suelo rango. Otala bevité. Bev za lata kazaka mettre Gims otala te. C'est ça. Pona nga.
Gims c'est ben atali ben intérêt parce que on prévoir beta pe ba concert na France. Oui, oui. A luka beta ba concert na RDC. A luka appuyer ba fan na fan. Ouais, à mon niveau que bah Warriors sont un peu essayer à poster il fallait à encourager il fallait. T'es encourager à poster il. Atindela ya tabatute que oh je soutiens mon frère. Ouais, c'est les Congo qui gagnent. Ataba merci. Asala yango te. Na tour na ya talisco ben terrain na ya comme na besoin ya appui à fallait. En tout cas nga pe na ligne na ngati. C'est les Congo, c'est les Congo qui gagnent. C'est les Congo qui gagnent. Pour le mettre Gims, sur la bêtise en France, peut-être à Robin, ça peut fallir. Fallait ça, ok, ne ouais. Eh, ça t'a levé les rideaux à mettre. Nani? Fallait à un niveau en ça la première partie à Stade de France à Gims. Na préféré faire. Fallait à un niveau en atteint. Fallait moi à Stade de France na etoza to beta en 2025. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous qui nous suivez partout. Ferre Kenan. Gims. Oh, Sarah. Papa, il faut linga ennemi oyo yebi. Que ange oyo yebi. Yo yebité. Tu yebi que Ferre na fali ba yo kanate. Ezala bien. Que mutumo yaki ne longa bana malamu apo baluke di fali apo ye. À l'occasion de rien. Ba gentillesse à l'ocouté ba double discours de tozoboya. Alors baka yemte oyebi que mutangali seli kama Macron ezara Gims. Ouais, chez Gims. Alors ba n'importe quoi artisa fali na mambo belé. Ki bango ba boya ki parce que bazaya kotala ba intérêt ya ba ya est. Yaki bongo te. Osomona do ade ya mutu malamu en tout cas fallait ta follow yo nka o l'équité. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez partout à travers le monde, Nakatia Saratola TV, Nakatia Saratola TV, vous avez Nabiso, et puis également Nakatia Tout Info. Merci parce que vous étiez là. Continuez à vous abonner massivement. Continuez à liker, à aimer nos vidéos parce que c'est très très important. Weekend et Bandi. Vous aimez ma vidéo, vous partagez ma vidéo, Nabiso, vous l'en avez ma émission, Nabiso, vous s'abonner massivement. Sarah, tu as un mot à dire? Rien. Hein? Naoki Kanda. Qui me citait, papa? Qui me citait? Sarah Baba Ndiko. Maître Gims Azale qui a fallu. Oui, que Naoki sous Kanda ba analyse dans ça là. Maître Gims Azale qui a fallu. Ah ouais, bah tu vas le bas. Gims Azale ceux qui patriote. Gims. Là innocent Baba patriote. Comment va passer passeport diplomatique. Gims. Ambassadeur. Il y a culture, il y a rumba. Te pardon, na préféré faire. Yo te faire. Et c'est en anglais. You know dislike. Is good. Non. Au revoir, à la prochaine. Merci beaucoup. Comprenez que nous sommes en pleine émission. À tout à l'heure, on se retrouve dans une autre émission. Au revoir.